Congo check check TV. Yasiba mutombo. Congo check check TV. Bozali na pesi bino bambote. Oeza bongo Marceline Kabuya, autrement dit Céline Ka. Na linga bino mingi, mpe bolinga biso mingi. Leo na eli bino lisolo moko ezali ya irreconnaissance. O babengi bongo merci ba pesa na mbwa. Oye utaki na ndeko moko André na Allemagne. Abengaki biso. Et lisolo wana donc epanzaki famille et anéantiaki makambo ebele. Crise ekotaki makasi ne atindaki biso papa na bango e bakobeta lisolo wana mozindo mavana banda bongo na kopesa bambote na ngai eza bongo na mon boss papa si mutombo sikozali bambote belé lisolo wana eza ya papa Jean oza na ndeko moko na kombo ya Hervé auta Kisangani atangaki akometi na licence na ye grande sœur famille na bango bimba bazalaka mingi na Kisangani bango nyonso mais grande sœur na balaka azalaka awa balaki depuis basolana grande sœur keni nazo si sa classe na koya wana grande sœur n'est pas boya quitter ayepe wana akuta pe grande sœur azalaki na zemi na kobota grande sœur na ye mwana tikali grande sœur akufi asali ba mwana ndaku wana kaka comme toujours famille mobile bino grande sœur Nissa Koufisco tu regarder tata mukolo boy na problème ni obe yebisa que Lukavi za mwana mobile babengani garçon na Hervé babengani atelengani akende boulevard azonga boy akende betia ko se retrouver na bandal na garage jusqu'à sokola ba mituka akoma olala wana de luko malunga te donc vie passe akoma ko soka mituka moi 1000 francs na ye kaka bongo. Mais il y avait ses papas Jean wana bande ko yape ko sokolisa mutuka mais de temps en temps rawana atirami attention na Hervé wana tel garçon azeni ba garçon nyon sauté mais ezam ko non solo na ayaka comme suspaye wana bengi jeune yaka elenge mobali akomi wana atuni bongo yo ndenge nini ozo sala bobino na sala na avandaka wapi te nalalaka na garage oh mais pourquoi bino nayaka pas grande sœur nanga balaka quand on a na robota akufaka famille wana non naza licencié na utapiki Kisangani abi bongo c'était vie ka pasi nalalaka papa na pas la ka eloko te alobane le roti akenda akokutana mwasi na ye mama Marthe sikozali aibisi mwasi na ye na isika na kinosko sa mutuka na bandal na kutana mona kilingi moko bwazala wana me na tira mingi attention na ye pa na ye lo na sololi na mwa mobali wana aibisi nga uta Kisangani grande sœur na ye azabalaka yaka awa na kobota akufaki boye babengana esika bande kuvanda wana mama sinabi miseli nga pasi ya bino nengaka na tuna yo soki kondima na zwa garçon na toko mo fanda na ye mama sina biso na problème ezate biso ba nyonso misatu baza na États-Unis tozaka biso mibale na bala misala akoki pe koya kaka awa male menzo mosunga mbala bio ndimi na ndimi akesusu na garage wana na bandal Hervé yaka ndeza boye toke pa na nga bien to vimba mwana garçon na commence ba misala ko kata bani nyonso aliaka na ye azene sika ba pesa indako papa na suka wana te habité maman Marthe na moni moi mbali oyo kuti auto école avant de koyekola pour conduire et meka kosuna biso pe amsusu ba déplacement papa likambo ezete nyonso kolinga kosalela mo mbali wana kosala koza pe na mwana papa na zayaka na wana koti garçon na auto école abandi pe kosala mosala abandi pe kokonduire ti ayekoli pe bien akompi kokende boy akietiki papa Jean wana atuni abise sikoyo bongo yo badossier na yo baki oza licencié abino oui place na nzalaki pa grande sœur wana na lupango wana atikaka badossier na nga na po esika okende ezalaka te mabi otoki mpe okende kuna récupérer ngo abi oui tokende bakoti mpe na mutuka akomi mpe esika wana atikaka badossier na ye azwi papa Jean mpe alobi no nakomeka kolukela o mwa mosala esika nasalaka o bandosa bisa merci toujours na ndenga bien basololaka et arrivé papa wana Jean wana bani nyonso mibale ya basi na ye moko André wana
baye ki vacances awa baye ki vacances baye wana pe bana na basi wana pe komona kaka Hervé wana basepela na bango na ye bizarre papa lele Hervé mutagotika biso boy ay biso bokende papa makanisi ya mabe te toujours confiance garçon wana Hervé akoma pe kobima pe na mwana moko ya papa wana botala reconnaissance botala merci bapesa na mbwa motema wana kobima tina mwana papa wana eza malamu te mama Christine Madimbo wakoti ozolanda lisolo oyo tipe musala pe kosimba papa Jean palukele musala ezwami akomi pe kosala papa Jean bise kovandara awa ba salaire on nyonso ba ondo photo na chaque fin ya mois au gardango ti okomona ko emso okoluka penda kosala vie na yo abino papa problème ezate akomi pe kosala pe wana titi musala pe bien donc soko moni Hervé wana donc kamo a changé totalement papa na pesa que toujours bolingo pe confiance wana mwana mbala na koma pe kosala kaka ndebino na biso to yebi likunya ezanga kate bisika tozala na misala baninga ya papa Jean wana mais comment fait-il papa Jean wana kaka yendi mutu batindaka ba mission kaka yendi bapesaka makamo kaka yenyonso biso tozana droit eloko côté donc basaki ma clique moko ata 3 personnes na musala wana bayokana ebongo babi photo kwisa ye Jean wana moko abi mena boye to kwisa te eza na dossier moko awa na musala ya mama moko falaka zwa mbongo ne mais mama na zwa mbongo te eza somme moko ya makasi ye Jean na abimisaka mbongo wana mais ba dossier wana Nathalie eza te eza na ndaku ne poto zongo bien photo ke na nzela mo mbalo ya engagaka na musala wana ba tchétché masolo na bango babino poto zo pe photo proposer moi somme moko ya likolo ton oyoka moi somme wana ko lembisa ye toujours babula mabe ya kawana babenga ye mo mbali wana Hervé bameme quelque part bavandi mais c'est bon yo bino bozande ni na papa Jean wala papa na nga yo lingo ko sabiso to bibi ba lokota out ya vazongi juste ba lokota ngate yo tono sika bakara na banda yo lingo ko sabiso papa Jean sabiso nyonso ndenga lokota na ndenga peso bisika makamu nyonso ayebisa biso mbala papa Jean ki no panzanga sangonde sunga ngabi bozoka monya lobarango mais un problème te to bengelo po aider biso na likamo boy eza na dossier moko eza na ndaku ya papa Jean wana yonde mutoki koyela biso ngo ezabo mais au sala musala na pamba te ba proposer $10,000 soko il biso dossier na to peso $10,000 koloba likambo te sa secret ya biso mibale moi mbali wana Hervé pe alobe lo côté avant d'arana likambo na ba yebisa wana comment travailler papa Jean ndinga sunganga ki webisa batu wana boye maloba wana ezozongela raye ti aya kosala likambo wana akota na bureau ya papa Jean azwa oeza bongo ba dossier wana kenda asala copie na yango azongisa originaire azui copie wana amemela batu wana nde bayokana bapesaka pe $10,000 putala non motema wana papa wana sungaki yo malgré yoki bakosi yo bongo pourquoi pas ozongaki ata papa Jean wana omeka kosolola naye baba merci bapesa na mbwa moi mobali wana pazwa $10,000 wana lia batu wana bazui dossier wana commission pas chef à likolo baby c'était la mutu wana Jean no pesa confiance tala abimisi mbongo ebele ya mama na yebi kutu te alili boy batali balandeli bamoni ke ba preuve ezali babengi Jean mais comment ba dossier pourquoi c'est comme ça ou non donc nyonso lobi wana ezalaki mai po preuve ezalaki ba signature bani nyonso ya papa Jean wana babinde ezabo eza détournement na société au sa prison papa Jean zongi na ndako abisi mwasini nazo comprendre tes dossiers wana non aké vérifier na bureau ne amoni babiloko na mais est-ce que biloko ngo etamboli to ndenge ni nazo comprendre te ba dossier wana yepi ko tachita makaniste ke koza garçon na Hervé aidaki donc loin de là moi sinabi oli kamyo ezoyela biso lobi na ba policier ba bakanga papa wana akenda prison comme on samba et comme on ba avocat faut ba pesa ba mbongo baluka ba avocat ba makabebele ba somba ba prison nyonso wana papa Jean azaki na lupango ne ya gombe lupango munene bandeko atekango
car pour nous le avocat ko financer bambongo ba sambela ya gagner procès ba neo ba pesa ki ya prison ba somba bana kuna na poto panique koti papa kuna koti prison yepe moi mbali wana Hervé toujours semblant yé pas au sunga pe papa Jean bazo pe futa bambongo yé pas au kangisa pas aika na musala na wana papa Jean musala na kufi réputation et baby bon soyez que papa Jean ça lui détournement la société donc pas si mingi papa Jean est au côté à prison bandeko bana toujours ko benga ko to kuna ba finance bambongo ba bien na nyonso ezo kende ka boye ka likola ko futa na ba tribunal wana ba sambela ye alonga ti nzamba suni papa Jean wana yako bima na prison mais nzoto za santé sous malamu te voir même ndako bande ko vanda munene wana bakomo vana na ghetto na baona sima oya munene ba pesango ba tiango bako ba luisango bakomo futela rapo bazora mbongo ba meka ko survivre pasi kota ki ya osakanate mwana mobali Hervé sunga ki wana pe alobana bango le côté azo continuer toujours na bango comme si elo ezala été papa Jean Pena toujours ka bongo bana pe bazo sunga ye ti mwa mobali wana Hervé azongalanda kwa lali ma lala supongite makambo nyonso ya salaki zongela ke kaka azotala ndinga salaki trahison wana ndinga ndimaki kozwa mbongo donc pas ya kosakana te papa wana pe atuna pe lokote ke oyebi boye non apesa toujours confiance Hervé conscience les autres toujours habiter il faut na que singa papa wana bolimbisi balimbisanga mais no banda ndingi nini papa wana koyoka ndingi nini to na lobelo ko wana papa na alinga kinga ya mona kinga kaneti mona na ye papa jape bazonga pe nanda kumsaleza te donc mal réputé même na commune na ye na quartier na ye na musala akomaka bongo bana bakoma sunga papa boy aya pe wana kuti bango o mama Marthe nazana likambo so na bino na singa bino bolimbisi mabi likambo nini susu nyonso bomoni uti okoma weza ponanga mama Marthe bi nyonso o komi pona batali na mbalni luku na biso ezani ute moni na musala wana ba collègue ya papa Jean babenga kangai bapozanga som boye pona zo ba dossier wana na memango boye na boye papa Jean na mama Marthe bandi kolela baleli ya osakante mombala na fuka mionzo lela bulimbisa ngai ezangai te na kosamaki papa Jean donc amona ke lo rolo baté banda kotala e bazolela ya kosakana te merci ba pesa na mbwa baleli bango nyonso moi sina bisie c'est déjà trop tard maïse sopani mbali na ozonga sumu sala wana te ba bien no eseke e kozonga susu pete donc eza pasi nzambe kaka alimbisa yo ye moko yebi oyo sala na yo ezaka pona koloba na biso bandeko totika ingratitude eza mabe avo sala mutu likambo zonga kasima utali pe mutu aselanga nini lisolo oyo ebutaki na ndeko André na États-Unis apesaki biso adresse ya papa na bango bazalaki na Gombe lelo bakomi na Tiamu ka pona mwa mbali wana Hervé yo tozomituna kosunga eza mabe to eza malamu me basungaka bolemba te po mokili eza nango ka bongo baoyo nyonso bakozala na besoin mpe lisolo na bango tobetela bango yango tokomisa yango awa numéro ya site na biso eza wana na se mais papa wana po betela biso lisolo ezalaki vraiment passe on a insisté ti nde mona ya kobeta ningaki mpe moko mpe ya kobeta lisolo mais akokaki te alingaki mpe kutu alela na lisolo wana napesi bambote na ngai na mama Aimé Voka mama Christine Madimbo wa kwetu Mopa le roi de la forêt na Saint-Étienne plus 42007 na CP na geste sali Freddy Chibangu Yvette Ndala maman na prince moi ça papa Bruno bambote belé na pesi bambote na mon boss papa Simutombo papa moko ya bien toujours na kati ya Congo check TV bo s'abonner toujours ciao na bino mingi Congo check TV
ya nsima mutombo Congo Check Check TV